Peniel asali nini bandeko? Peniel atiki bana yake iko fete Noël. Pai mususu. Na mutu mususu. Ake biyenga. Melikambo nini ya grave ezawana. Mama mabe nini ebimiseli ye. Eloko nini ezolakisake aza maledike. Kaka pona comportement wana to ba comportement ebele. Bandeko, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Peniel Kalambai azali mwana mwasi moko azali divorcé. Wana eloko liboso. Ya mibale azali mama ya bana mibale. Wana pe ya mibale. Ya misatu Peniel Kalambai azali américain. Origine ya congolaise. Wana pe fogoye bakango. Ya bobakisa kaka. Peniel bandeko soki atiki bana akeko pase biyenga ezali krimi te. Ezali peteke alingaka bana nete. Ezali peteke asuti bana na ye. Parce que atiki bango na maison na daste. Ou bien atiki bango te na famille d'accueil. Mais non. Bana baza pe mike. Bana baza teke bakomi na 12 ans, 14 ans. Pour Noël, eza fête ya bana. Ça c'est vrai. Surtout eza fête ya famille. Ça c'est vrai. Mais Peniel na Noël a fêté na bana nemi balewana. Etant que femme seule, na azwa bana na ye, atika bango, na ba para na ye, ba fêté longo, ni neza bien. Bandeko totala bien, to azwa bana na ye, mi bale, atika bango, pa ya frère Mike Kalambai, na ye a fêté na bango, bango mi bale, ni neza bien. Bandeko, panangai, soki Peniel, azali mwasi, oyo ngana balaki neti Mike Kalambai, abali. To divorcé, soki aye atikelanga bana, yake biyenga, nakomone demote, nakomone monstre te. Peniel azokokisa 30 ans, azana bana mi bale. Bana wana azala na bango tout le temps. Bien sûr, akokaka rôle ya ki mama te. Mais asalaka tout akoka. Soko akoki te eza te po aboyi. Eza kaka po akokaka te. Sikoyo, alors, nga soki naza ex na ye, na osani. Na kosepela akende. Kosala makambo e kosala plaisir. Po amatsa moral. Azala bien na vie na ye. Eza po na intérêt ya bana na ye. Tango mama na bango aza bien. Bana baza bien. Bazala na mama. To bazala na papa. Mais tango mama na bango aza bien. Baza bien. Mabe eza wapi. Bandeko. Na yebi eloko bomona wana gravité. Bandeko. Na kati na bino. Bolobaka na bana na bino teke. Tikanga na sepela. Vieza mokuse. Kasi na makambo bo sepelaka. O bolobaka na bana na bino. Tikanga na sepela. Vieza mokuse. Kasi bana na bino.
bazaka pe na posa bosala wana te bozalaka na bango oke musala ozongi oke zandu ozongi oke bisika boye boza na bango ubie yo tikali na ndako bango babimi bana na bino balingaka bongo me soki bolobaka tikanga pe na sepela vie eza mokuse tikanga pe na sepela mutu na mutu aza na vi na ye yo oza na vi na yo nga naza na vi nanga kasi wana pe eza kutu pire ke o Peniel atiki bana mike po bana mike bayebi rien ah bandeko makambo eza na mokili oyo ya kosakana te nayebi mwana moko na miniti oyo atikala susu mwana te po ye pa bala abota aza na ba 30 et quelque un jour nakende anniversaire na ye babengi nga yaka anniversaire ya mwana moko akokisi inane tokenda tokota anniversaire petit frère nanga Alpha Mbala ye mutu abengaki nga tokende tokota kuna totala boye babrésilien batonda na kati ya anniversaire natuni Alpha Mbala nalobi me ndenge nini awa eza fete ya babrésilien ou bien ndenge nini alobi te baza bainvite tokota tovanda tomona pe bato mosusu baye me nazoluka mwana azomonana te natuni ye lisusu wapi mwana ayebisi nga mwana aza na Luanda aza na Ngola bandeko bozo comprendre tozo fete anniversaire ya mwana aza na inane na Ngola papa na ye aye sika na poto nano abeti inane te donc azokende na inane me mbongo azwi mikolo wana asalela ngo anniversaire ya munene po mwana akokisi inane eza mabe te me mwana wana afetaki te nga nalobaki na petit frère nanga Alpha Mbala tobaye moke tosilisi tokende komela kote mosusu na mbongo na biso nga penza nakoya na feti moko te oyo mwana yango aza te soki mpe azalaki na inane wana nalingai natala position ya feti yango me aza na Afrique natambola bandeko bana Peniel Kalambai baza mike bana Peniel Kalambai po basepela na Noël fo basekaka fo basakanaka alors boyebisanga Peniel akozala ye na bana ne bango mibale bazosakana bazosepela bana wana bakoyeba te eza Noël me Peniel akoyeba eza Noël Peniel akoyeba bana oyo na miniti oyo bakokaki kozala na papa na bango yakendekende baconcert te ye moko musicien papa na bango na ndako aza na bato ebele na bana basi oyo bakosaka na bana bazali soki mpe na Amerike ayebi koko na bango akobima na ye te akende boîte to akende quelque part bakoko bakozala na bakoko na bango alors Peniel aza na plein droit obakisi lisusu matabisi ya droit mosusu likolo droit de l'homme na droit de bilengi na droit de esengo na droit ya nzoto bapesa ye na nkolo fo ningisa escalette na misuni wana aza nango Peniel misuni fo ningisa fo bina fo sepela aza pe na kope na mopanzi alors bandeko bore zanga buma manika te tamfenge bandeko Peniel fo yokelengi
fa sentir Noël na kolia na komela pe na kodinda na mozindo koselo muka. Oui, Peniel asalaka tu akoka kozala vrai maman. Peniel akokaka te wane yebani. Mais ate ke aboyaka kozala vrai maman. Peniel ndenga zalaka wana asalaka babuzoba ebele. Ça c'est vrai. Babuzoba mususu asalaka eza volontairement wane yebani. Bamisusu asalaka involontaire wane yebani. Mais jour à Noël, bonne année, fête, Noël. Azana âge ya kozala mama, aza mwana mokete. Azana 27 ans. Aza mama akuba. Kaka na poto awa tozana bana ya 27 ans. Non, bana kutute. Basi ya 27 ans. Azana 4 bana na ye. Abokola bango pe bien. Na Afrique, nazi tozana batu ya 27 ans. Akomi na 7 bana. Bazali. Mais Peniel azali bien éduqué. Et loko moko pete lakisi que Peniel na bandeko na ye, Peniel mutazali mal éduqué. Non. Aza bien éduqué. Na modèle oyazui éducation na ndaku na bango. Pe na ndenge quartier bazali na ba mitie na ye. Tobakisi modèle yemoko aponi amema oya ye vi. Bandeko Peniel ayebi kitoko. Peniel ayebi très bien. Eloko alingi. Likambo nini eza bien. Yangwana bandeko. Peniel na mobali. Basali video na bango. En tout cas, asali yango pone sengo na ye. Ayebi peke mukile koloba. Azape d'accord mukile loba. Peniel azape na posa. Azala na niveau ya Karine Mokonzi la baronne. Azape na rêve. Même rêve na bateau baza na net. Bakoma lokola Karine. Ata un quart ya Karine. Ou bien 1/10 ya Karine. Alors Peniel. Libala ekufi. Ezala pona buzoba na ye. Ezala pona buzoba ya Mike. Mais libala ekufi. Mais vie ekufi te. Mokili ekufi te. Alors, mokili oyo lokola eza elengi. Peniel asala modèle bino bolingi? Non. Peniel akosala oyo ye alingi. Abuki mibekwa leta te. Abebisi pe esengo ya bana na ite. Bana bisika bazali bazo pase mawate. Bana bazo pase teke kolela wapi mama. Même ata baleli muke wapi mama. Balela kango mbalebele. Mais bana bayebi teke oyo eza ya Noël. Bazo mona ba minde peli nete pelaki na newana. Mwana wa mukolo. Mais nanu a maîtriser Noël te. En plus, mwana ngo soka maîtriser Noël. Donc, a maîtriser sapin na ba cadeau. Pona mwana muke, sapin na ba cadeau. Akobosa na kutu mama soka zawana. Même Peniel laki na ndako. Soki mwana zwi sapin na jouer. Ndenga ko sakana. Akobosa na kolia na ye. Alors, Peniel asali eloko moko te ya mabe. Ata likambo moko mabe asali te. Ngai soki na moni likambo asali ya mabe na lobelaka ngo. Mais na Noël oyo, Peniel asali kaka openze sengelaki asala. Peniel amatisi nini? Amatisi nini? Amatisi moral. Oui.
amatisi moral akimisi molimo akokimisa molimo ya mabe to akokimisa molimo mosantu po akendaki komela masanga akendaki na concert me aningisi nzoto aningisi escalette sima nango aza na vrai Joe Mike vrai Joe me banda akabwani pe na Mike ba vrai Joe azolia yango kitoko Mike kote bazali asala église bandimi bazo bakisama kimia ekota mutu na kote na ye moko mwa makambo yalaka me makambo yango biso mutu toyisaka ngo minene ngai pe nazali awa mpona koyesa ngo minene me oyo Peniel asali en tout cas Peniel profite sala ngo susu na bonne année sala yango tour oyo kota concert ya nani concert ya nani kokota bon la baronne pa na concert te po nga okota concert ya mokonzi musique bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botuna ngate soki nini ya kitoko yo mutu olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fachi Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pona kotonga mboka. Fachi Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss yani a pas danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss.